Ils ont été appréhendés comme des petits poissons dans les filets du pêcheur alors qu'ils se croyaient être au-dessus de la loi à travers leurs actions sur terrain qui ôtent la quiétude aux paisibles citoyens. Le major Sama Konga de la commune d'Ingaba, qui ne jure que sur le voisin moyen afin de décourager ces inciviques à leur pratique, promet de s'imprégner personnellement pour le démantèlement des bandits afin de répondre aux exigences du numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Preko sala bagafe na bango bakimaka comme pe force na biso eza makasi yango boni to maîtriser bango puisque ces derniers temps bazo évoluer par écurie tozo démanteler ba écurie na bango nyonso. Plus ils opèrent, plus la police multiplie des stratégies pour taire définitivement ces fléaux, d'où l'occupation de ces inciviques au service national afin de les rendre utiles dans la société, a dit Jean-Marie Mboma, le grand notable de la ville-province de Kinshasa. Balelate, bana bazokende pona ko servir mboka. Parce que ndenge bazali awa mutoko boma bango azate. Kokangaka bango chaque fois après qu'on libère bango solution est maté. Alors autant mieux bakende kozwa ba formation gratuite na kanyamaka CC pour que lobby bazala utile na société. Donc bana bozolanda biso batata na bino toza koloba tokopesa bino message bolingo zo ba formation awate bolingo pe kotika kuluna te bokende kosala bilanga il y a plusieurs formations ezakuna na kanya makasese boya kozonga na ba brevet na bino bokozala pe malamu bino nde bokosunga ba parents do ba mama ba lelate bokende musala koyekola pona ko servir république. Alors pour la Major Sama Konga, coup de chapeau na Major Sama Konga na équipe naye Mobimba. Coup de chapeau encore na SD Nabiso Richard oya lembakate alalakate na musala kitoko oya zo sala pour la commune Yangaba. Vraiment, choix, il y a Major Nabiso Jacques Samakonga, et ça vraiment choix moko judiciaire na commune parce que depuis la commune Awa, ala la raté, Nyon so robenga ye akanga téléphone te. Nyon so roya na commune Awa. Minuit une heure au Koutaye azalaka na commune ensemble na ba collaborateur na nyonso. Et pour taire définitivement cette pratique qui prend de l'ampleur au jour le jour dans la capitale congolaise, le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, propose ceci au nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Lombo, na choix judiciaire oyo asali kopesa biso son excellence le VPM Jacquemain Chabani comme ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et puis affaires coutumières. Osali choix malamu mokonzi donc yeba ke oponi vraiment homme du terrain oyo azali ouvrier ya première heure na lignée ya IDPS to sepeli makasi. Alors toko senga lisusu na VPM Jacquemain Chabani ozolanda biso en direct. Continue musala oyo VPM Peter Kazadi atikaki sala musala malamu toyebi yo oza mutu malamu okosala musala malamu eloko tozo senga na yo VPM outiller la police. La police bazana ba moyen te. Soki lelo na chaque commissariat, chaque sous-siat,
bazui ne fils qui ata 4 jeep na ba moto na logistique ba osa musala kitoko. Baosa musala kitoko VPM Jacques Ben Chabani ngai en tant que notable ya Kinshasa na s'adresser message et pas na yo to sepeli toyoki famille biologique na yo baboyi ko s'intégrer na makambo ya ministère de l'intérieur coup de chapeau to sengi yope VPM zala ndenge oto yebi VPM Chabani nalinga na loba zala toujours mutoyo ayoka kama toyi mibale zala toujours homme de terrain kokota makambo ba libanais te kokota pe makambo ba kare miniete soko zana besoin ya mbongo senga mokonza mboka ba opesa yo même dotation présidentielle. Sinon, te musala no beba. Musala ezo beba pourquoi? Parce que ba libanais balinga utika ba convivialité. Ndenge ba nommé yo boy, ba koyela yo mbongo pona corruption. To boy biloko wana to lingi to kuta yo na makambo wana TVPM. Senga mokonza mboka akopesa yo dotation présidentielle pour sala musala na yo. Je pense que na lobby mingi message yo ekokomela yo. Ekokomela yo parce que nasina yebisaki yo makambo yo. Alors message yo na lobi po mokonza mboka pe alanda yango. Mokonza mboka vraiment en tout cas coup de chapeau papa parce que lelo yo za numéro 1 oyo olingi koyoka kuluna na litoi na yo te. Olingi pe koyoka insalubrité te. Gouverneur de la ville Papa Daniel Bumba Tala Musala Yangoui accompagner la police Tosengi Susu na gouverneur de la ville de Kinshasa Tosengi Susu na VPM bo soutenir commissariat provincial bo pesa bango ba moyens consistants parce que boza vraiment bosala ki choix moko ya kitoko ya kopona na tête ya ville ya Kinshasa Général Blaise Kilimbalimba grâce ya savoir-faire na ye na professionnalisme lelo azawana bo pesa bango nde ba moyen wana e ko permettre équitati na niveau ya ba siat pour que bazala malam Général Blaise Kilimbalimba coup de chapeau encore na commission otomonaki musala malamu o bosali 14e région militaire na la police pour sécuriser population. Ce qui est sûr, les arrestations et déferments au service national avec le nombre augmenté des éléments de la police dans tous les points chauds, comme l'a annoncé le général Blaise Kilimbalimba, ne s'arrêteront pas aussi longtemps que ces incivils continueront à opérer. Garde donc au récalcitrant.